parce que aza mwana donc il va bêtise pas en pamba ba connerie hein tout le monde tout tanga komba mwana oyo que parent na ya botier atangisier akolisier on reprend toi de coach on a ba bêtise c'est des bêtises. Parce que papa chéri métier na eza musique koyemba ayebelo ko mokote à part koyemba. Soit comment ben businessman. Ba sala business nani. Et là on y au mona ko tazo sala. Soraya. Asala na gouvernement te azani membre gouvernement pesa y marché mon côté. Asa membre gouvernement te boka ina changer maloba nanga. Oh bon, asa membre gouvernement te asala na gouvernement te. Patrick Kadogo c'est papa chéri. Patrick Kadogo a petit à JB piano. On est ko changer te. Tata na kombo penguya na yo na sengi lipamboli ya ngeli na babone nyoso ya Kleboa babone nyoso ya kleboa.com bopambwami pe bopambwami lisusu Kleboa.com atatata na bamwanzi pi batalaka yango. Herman Emporio, le cordon, Ozawapi, garçon silimé. Herman Emporio, garçon silimé. Alexa Beta, bourgeois Yemba. Alexa Beta, motoswaga Yemba. Garçon silimé. Alexa Beta, bourgeois Yemba. Alexa Beta, motoswaga Yemba. Herman Emporio, le cordon, Ozawapi, garçon silimé. Herman Emporio, garçon silimé. Alexa Beta, bourgeois Yemba. Alexa Beta, motoswaga Yemba. Garçon silimé. Alexa Beta, bonjour mesdames et messieurs, ça a toujours été un réel plaisir pour moi, Annette Chituka, de communiquer avec vous et ça se fait à travers ce micro et cette caméra. Je tiens avant tout à remercier celui qui est derrière la caméra, celui qui fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Grand merci à toi Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à tous nos abonnés de Kleboa.com. Grand merci à My Lady Boss Pichou Mangaya. Grand merci à l'homme invisible de la nation. Pourquoi pas à toutes ces personnes qui se donnent le plaisir de aimer, commenter nos émissions. Vos commentaires, vos suggestions nous aident à se perfectionner. Grand merci à mon vieux Cheze Chulombo. Grand merci à toi mon major Francis Akoum. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui une fois de plus, je reçois pour vous Patrick Kadogo parce qu'il a été tant demandé. On n'avait pas le choix, on était vraiment obligé une fois de plus de recevoir pour vous Patrick Kadogo à qui je dis bonjour. Maintenant comprenez que ça se fait comme ça. Hein. Voilà, je peux. Ok. Voilà. Voilà. Yado. Oui. C'est comme ça que va tenir son avenir à Yado. Bonjour, en tout cas, Pessambo Temanimon Swazolandayo à travers le monde entier, bah fanatique, non, on a garçon de Vilnius. Bon, premièrement, on a passé Bambote, Belé, dans Colonzami. Hein, pe ba salam na ba merci à topo yene mtapesi biso opportunité okutana lisusu na Kleboa. Comprendre na Kleboa donc on a passé batutu o bazolanda biso na minute ba salam ba yaya ba papa ba mama ba vie ba leki donc topesi bango to ba salam ba pesi ope mbote po nde na yebisaki yo ki faut sala musana o lelo moni ba hein ba fouiller. Il y a un mbuma oyo yo ya bien ozo botama tozo mona ke be mission nous a toujours top ya mwande makamu. Merci beaucoup. Mais premièrement na longola nanga yebi par rapport à ya corona ba bika photo respecter ba norme ndenge zo sengela le roi on a so mettre toujours na longoli masque nanga. Voilà. Yado en tout cas bana photo ba lobby
va se sentir formé et aujourd'hui aussi très bien habillé. Non, merci. D'habitude. Il y a un outillage, il y a un outillage, il y a un loroté. Bon, il y a un kolingango, tolingango, au moins na nengen zamba zo sangi la mambango qui ne faut aux ala moi propre dans yo ebikaka. Donc ma solo on peut toi de abata milliers to bimana milliers abata so za salité au monter aux limité. Donc c'est ça quoi. Voilà, il y a deux sans plus tarder to kota journaliste na biso ya lelo. Tomoni confinement balinga ki ba déconfiné biso nde baloba ki ba osala ngo progressivement. Mais tomoni lisusu ba mokonzi mboka abakisi biso lisusu 15 jours. Toyebi que bino boza ba garçon, il y a milieu bo vivre na ba soirée, ba show, ba makambo belé mais ba biloko nyonso neza confiné. Ndenge ba bakisi lisusu 15 jours wana bino bomoni ngo ndeni. Bon eza o mokonzi mboka alobi o iloba mili o ndima mili kolo na sefe tozaka obligé on ndima mais ezaka ke bayebake lelo moni peuple azana baduti ya makasi pona makambo na lobaki yango na émission uta pour parce que au moni peuple azo se retrouver te au moins lelo na ba moment ba confinement ezaloko bazana ba compte à rendre na bango ba profiter pona na bango comprendre. Oh, ça, mes peuples ont souffrir. Tout le monde a mboka musu ba déconfiné, bango musu bango mo ba mi déconfiné. On comprend. Bango mo ba bimi na nzela ba nini parce que to se retrouver te. Yo mo zo mona ke lelo oui, bozo bakisa, bo bakisa ti wapi. Pour parce que lelo tabo bakisa batu baza ba locataire bazali on peut il faut ba futa banda ko bazo salate lelo to ke au moins na 3 mois déjà donc ba garantie pe boloba ki ba loyer pour mingi ni na contrat de bail normalement faut ça 3 mois garantie mais lelo ba te belé ba vider ba garantie na bango yo ba bailler wana yo ba on c'est la raju ba fongo la confinement moi ndé ba tumsu ba boka ba bilo na libanda et après on comprend et ça et c'est mon chef de l'état pour to ça faillite na chef de l'état en fait ngai au moni mingi on a royé bisana et que ceux qui clébo ils ont des chaînes à monene chef de l'état landarango on comprend non c'est un chef de l'état t'as la peuple côté la tebe intérêt ma bouma bateau on a compte t'as l'intérêt peuple congolais ont souffert les lots tous en a besoin que na 2023 bola munayo on comprend bola munayo to reconnaître on a 2023 to voter au lisusu on comprend pour au bac sous moi 5 mois boy mais ya boy au moins to comme na ba doute pour to se retrouver te lelo quel que soit ba compte à rendre na bango to eza politique biso ba peuple nem to subir ngo pour lelo biso ba peuple to la lanzala lelo biso ba peuple on comprend toujours zangelo même atama ya romela lelo biso ba peuple bandaku tozoko ko futa te po nini lelo eza bobakisi oui lelo ba député oyo wana o bazo bakisi la bato to bakisi lelo 15 jours lisusu to bakisi 15 jours bazo votango ba oyo bateke ba député ba futa bango combien ba député na ba futa ma rebelle ba na ba la rebelle ba o gagner belé lelo azana bezo bo bakisa te yazo sala ba copine na ba libanais na ba indien nenga lingi ba député wana lelo bazo vivre mbongo na bango salaire ndenge ba lingi mais lelo siko bato oyo basala batato du jour na bato lelo basala misana bango za okangama bango nde bazo souffrir entre ta ba député na ata ba lobi 5 ans ba bakisa na bango pour premièrement ba na besoin que pouvoir à fati on comprend est négatif donc et à l'échec on comprend premièrement donc ba compte à rendre na bango ya ba coalition na bango biso peuple ndé to subir en on comprend donc non c'est un chef de l'état tala sima tala peuple pour yo mo lobe le peuple d'abord mais lelo et comme on dit ba intérêt d'abord mais l'intérêt d'abord le loba peuple d'abord oh yomoro lobaki oh yemoro de fait papa Etienne Tshisekedi atike la bisoke au slogan peuple d'abord mais peuple azo souffrir peuple azo souffrir c'est ça quoi. Voilà sinon Patrick Kadogo déjà dans notre pays on n'exclut pas mais est-ce qu'il n'a qu'à tioter mais lelo au moni lelo ba boîte ba bar ba fête ba église ba match ezalaki tozaka na 50K tozaka na 50K pe 50K na ezalika ya tantôt plutôt pour ka liboso ba o ba suspectaka na ekenda de na ambri on comprend mais lelo ba to na confinement
le comité qui n'a pas 2000 et quelques cas. Voilà, non, voilà, nous dans notre pays, on n'exclut pas le fait que coronavirus est allé dans le cannabis. Mais le fait de voir le pays où ils qui le plus touché, atteint de la pandémie, déconfiné, mais arrivé dans notre pays, chaque jour, ça la mise à jour 2, 4, 5 personnes corona. Oui, tout le monde a équipé. À l'hôpital à Saint-Cantonnaire, il y avait de ceux qui se plaignaient que bazo liaté. Bon, mais tout le monde a qui n'a pas vidéo, n'a pas Kalibanda de personnes atteintes du corona, un problème, il y a respiration, mais le contraire dans notre pays, atteint du corona, mais le fait de voir c'est la bise sous Nicolo 15 jours 2 semaines et tout aux hommes on a été que ça qu'on torture pour prendre quelque peu comme théâtre de chez nous. Pourquoi théâtre de chez nous? Lelo ba chinois baye résultat nango ezali lelo toke une semaine banda ba chinois bayaki mais ba ka izo mataka résultat ba chinois o bayaki biti nango nambi o bayaki ko sala wa ezani de bozui jet mbongo chef de l'État débloquer mbongo ya l'état o ya peuple mbongo na ngai 1000 francs na ngana 100 francs na ngana na kati ya libenga na ngai et koti na kati ya nini wana ya peuple mais lelo docteur Jérôme je crois o ya Madagascar aye banda ya silence radio on comprend aye na jet ba PC sécurité ba PC no tilelo silence radio mais entre temps on état d'urgence l'état na pourquoi pas ça na lombango tant docteur wana zoya abanda mamoko ba œuvre na ye niveau na ye pona nini eza théâtre mo ba sala bazana ba compte à rendre na bango so ba welela nini soki ni biso peuple to ebité po toza na kati wana te o IDPS o FCC soki kashi o la muka biso toza na te biso to ba peuple to ba indépendant to au milieu du village o ko sala bien o ko sala bien na communication na peuple na vie sociale o ko ki saposa peuple nde biso toza simana ye mais siko na minito to kende wapi au moins on a na parlement mususu balongoli mususu kuna baboy balongole mususu bakangi mususu na baboy bakangai mais en tout temps biso peuple tozo souffrir nde to lingi biloko wana te donc trop c'est trop nde to senga la chef de l'état ta que biso to ba peuple to seng pour lelo ba retomber nyonso wana oya pas président tout na chef de l'état tout na ni président sénat ni président parlement ni premier ministre to ba chef de l'état to pesa ki yo 5 ans au salaki nini bilan na yo eza positif to négatif tant oya lo ba positif to bi positif na nini oui mais lelo botier classe au félé oui to boité mais le monité gratuit enseignement échoué pour parce que le to que 3 mois bana na biso ba van bana wana au tout ba kotisa ki na mutu et comme ko limwa on comprend premièrement deuxièmement moi na pas que des classes folia on voit pour papa na azana mbongo osombele lipa on voit mbongo osombele bombo mais lelo moi na ngosoka ke classe aliété amélité ata moi lipa moi bombo moi ji amélité moi na ngo autant ndenge ni azana courage autant au moins teke to tourner ka esika moko do yango wana nde ngana osenga na chef de l'état état que jeune ko ya lobaki jeunesse pour que liboso mais lelo jeunesse ozonga nango ka sima lelo kulu ne bakisa misu na Congo po nzaleleki na moment confinement to mona ba kulu na lobi ngamoko président na moni na avenue Kabinda kota bon marché nenge kulu nazo papa mutulitoi na moi la police ye police azo tambola nonde azo défiler on comprend na monaki lobi na moment oyo bato bazo souffrir kulu nezo bakisa milisusu ba biso ba mama ba perruque ba mama surtout ko bendo likola moto mon Dieu c'est ça on comprend mais lelo nango tozo kende wapi nyoso wana to senga na chef de l'état otala na pe ba tout autour na ote mitala yo moko poza yo moko tango bimana libumu ya mama Max obimara yo moko donc to senga na chef de l'état mekempe kotala pena ke kaya peuple lelo oui bo baksa lisu poto ebi ke ba baksa na bango lisu 15 jours po ay komaka 15 jours opération 15 jours bo baksa na bino 15 jours mais et après tant yozo baksa bo baksa ba 15 jours
15 jours wana bazo futara ba député to tsabango ba député ba compétent lobi pe ba bundi makasi ba lobara ta leo ba ba champion ba boxeur ba judoka ba ni pona ba intérieur ba bunda pona intérêt peuple te ba bunda pona ba intérêt na bango pona ba intérêt na bango pas pona intérêt peuple mais en tête bango ba bunda azolia aye na hamburger aye na cheeseburger na aye na sauce munene na kati ya nini première on peut aye na bouteille whisky atina sa mesa en tête biso tozo souffrir on comprend bango moko ba député na basala ba boîte na banda kuna bango bana ba boîte ba chilaka bazo respecter côté on comprend ba respecter ba nini ya pandémie oté bon se protéger na bango te bango mo ba chiller lobita ba bunda ki wana bo soki mutu mo aza infecté na kati te bango tu bazo yango tande ba bundi bazo simbana na nzoto mambo belé et ya ba bêtise bo la sa biso peuple ni petit peuple bo la sa biso bo te ya biso ni to tinda no po bo bunda o me touro to zo pena bo mo na 2022 bon risque pena ke to ke pena to voter ka président to boy ko voter ta député moko opération pas de ko voter député donc biso mo to contrôler autant na voter ki député boy aux anango pour ya ba bêtise et ya ba bêtise okuno mona na sene komi yokutu oyebisaka nga boye to sala no soki nini boye oyebisaka non ekomi ba bêtise en tête biso peuple to souffrir nde to lingi biloko wana te tout ezo ya pas chef de l'état en tout cas biso peuple to lingaka yo mais to komi na douti ya kolinga yo président na biso fachi to komi kokoma na douti ya kolinga yo parce que lelo ali mbok ezotambola lisusu bien te to betela ko maboko il s'agit to kumisaka parce que oza kinois oza mikiliste oza mwana oyoyo oza na eloko ko envier te pourtant obotamaka ozalaka bien okola bien otanga bien mamuto vanda bien ti lelo oza lelo nzamba sungi comme président de la République oui mais tant comme président de la République eza pona est coalition de te votera fati to biso peuple ne to vota fati na bango moko ba député kuluna bazo laksa bana kuluna oni ba laksa ba ke so boyokani te fo bokata na machette fo bobunda to bango moko bazo bunda bazo beta na makona ndimina ba papa ba 55 ba papa ba 60 ba beta likofu nde likambo onde basala ba entraînement boxe na banda kuna bango après tant ba oya be peuple voter nga et ça ba bêtise on voit ya ba bêtise donc moi là on a sepelé banda bunda mais bazena ba masque et tout masque botango zo bunda ba masque longwa ki na tana masque na ta bitumba nana nga oyebaki ya ba misu ba député misuka lo ba yibana ki pe ba téléphone na kati pona ko bunda na chombo ikende nana nga oyebaki fona batela chombo fona batela ni ya ba bêtise bokende ko lobela peuple mais bo lobela sous peuple te bo motala ba intérêt na vie personnel bo motala ba intérêt pour koto kuna balobaki 7 millions koto kuna ba bien bazo bimisa biso ba député ndeto yiba mbonga peuple mais bozo yiba mbonga peuple mbongo wana bozwaka na lelo po boyebaki bo pona peuple bo ba bon salaire na biso kita $500 o etikaliana esala pe po peuple a progresser po peuple a évoluer po peuple a lia po peuple a mela bon sala ngote o kaka ngana teka lupango na ngapo leona ko ma député nga jamais na boyango bon sala ngote mais pour na intérêt na bango qui sont pour qui sont comme bazama kasi na otombola au moins jour muso zo tombola ka loboko etika libongo au moins na minute comme isko to mo kende to ana au moins elo ba sala mythologie grecque et puis mythologie grecque on parle babanda na mythomanie conte on parle ba comprendre que to timbeli ki mythomanie conte na ba comme na mythologie grecque ba député ba sénateur ba ministre ba comme na mythologie grecque ministre mo azaki tango le kananzela au moins bozane à l'aise na ba député misusu ba masana biso ebele ba pire biso to zaki pe boya ye boy tango kaka zu pouvoir komika pona nini ozolingo changer identité pour anini est-ce que ozana ngo seko grand prêtre Mobutu asalaka 32 ans lelo azapi
akenda na nini akenda na ba or akenda na bakundaka ye na si portière donc muto bakunda ye na ba bien na ye azate bon matabo kitazate c'est le moment yango yo linga otika linga ba œuvre ne loba kolinga teke mabeno lobe futa o loba linga ba œuvre ne ya malamu ozo sala lelo loba lelo bozo confinement mais un temps le confinement peuple a souffert lelo bato belé baza ba victime ya bandaku ba bengana bato belé na ba palais bato belé ba futi bandaku te pourquoi ba souleva point wana te ke par exemple ndeza na bamboka msuto mona yeke ba loyer bo futa te na ba gabo ba sala ngote po mona CGNTL azana 100 parcelles au secrétaire soki ministre intel bango mo bandaku wana belé lelo ba commerce ba risute et comment que omona ministre moko boye azana na boutique ministre mo gouverneur mo bazana alimentation mais on linga petit peuple évoluer ndene. Mais sinon, Patrick Kadogo, je crois la fois passée, Toyaki Awa, au Yebisek Biso du Cambia, déménagement, ils ont évolué ndene. Ils ont kitoko, toyeke kitoko. Na grâce à Nzambe, babia ta bango baolinga ba faire souffrir biso, mais Nzamba tika ba na été. Comprendre? Et que nango kitoko. Na PCP kara merci à trop na sénateur. Pour bango ndo na cerveau non, na benga ngi cerveau non. Et ate sénateur musozo benga zo boya ko yamba téléphone. Mais en teta yene mtanda ko benga yo. Au moins pena ina kati opongi. Ako betelo ba masolo lelo komika obenga ele mso peseka bon dimanche. Bu amo kima ko yamba téléphone. Yeba ngo kuna na ona call kute lembaka. Ato vando zo kaitsa ko kangami na kiti wana sena libela yebaka ekolemba kolongwa kaka omboni ozano éternel wana te na pesi merci na sénateur Gilwando fondation Widal o senti ba œuvre azo sala zo monana azo lembate azo tala kana été azo tala place ya zate omboni azo la parti politique na été azo la nde peuple congolais petit peuple ozo souffrir. Pourtant endo otsaba biloko forage kuna na lemba atiaki te po par exemple po na bata parti fulani bakota to atie po na bana lemba ombona tanga zotsana kingabwa po na bana kingabwa tanga zotsana eke na buende po na bana buende stade wana batu ya majorité ba okota bata opposition ba okota batu nyonso ba okota na stade wana donc les sénateurs Gilwando les cerveaux nord. En tout cas, merci. Tout le monde, biso peuple, tu comprends de belé. Et vraiment, bozo sala tout le monde. Mais, ba député, monsieur, na ba sénateur, monsieur. Au moins, ils sont n'engue to anda ko benga na nakala, to benga na aka bongo. Et comme atege, ba oh, tu me déranges. Muto dérange, ezate pour foutre la mutu classité. Bana na biso ti lelo ba komi wana, yote mutu komisa bango bongo. Yote mutu komisa bango bongo. Yote muto osombela nga sous-vêtement. Donc tant que osombela muto sous-vêtement te azo dépendre na ote. Mais ara famille boyeba. Place bouti na place boza na place to kende. Très important. Mingi to kota ku wana te po ya lwa to pesa bango banini. Chef de l'État. Président na biso ya mboka. Namble one. Pozara yo moko boami balete. Voilà, merci beaucoup Patrick Kadogo. Voilà, mesdames et messieurs, ça continue toujours. Je profite aussi à l'occasion pour dire un grand merci et un grand clin d'œil à Madame du Cœur Annie Moussouloukou. Grand merci à toi, Madame du Cœur Annie Moussouloukou. Voilà, Patrick Kadogo, Tomoni, ma vidéo et Bimi, Nzembu ya coronavirus et Bimi. Mais na Kati, Tomoni, papa chéri, Ayembina frère Patrice. Mais le fait de voir papa chéri, na frère Patrice, au moment été que épais si vraiment t'es, parce que les chrétiens baroloba, nous tous on est chrétiens, mais na continent on est lobé les bateaux. Les chrétiens baroloba,
papa chéri pena ya mutanzemba mokili bango bata satana akine koyemba na frère Patrice ye aza mutu na biso il est chrétien mais le fait de voir papa chéri ayembi na frère Patrice salionde parce que à la place il fallait yemba tana président Weronson par exemple mais ayembi na frère Patrice salionde ni comme baza éducateur de masse yorati koro pandémie otango ezotala ba chrétien ezotala na ba basumu et la chrétien ezotala nganga te poto omona ebele bazokufa ba chrétien bana ebele bazokufa ezotala nango kanté ezopona te donc elati ke eza eloko oyo ezoboma monde on bon JB koyemba na frère Patrice ayemba aza chanteur on bon aza musicien eloko ekabolaka to kabola musicien chrétien na musicien yé pas zo éduquer masse papa chéri pas zo éduquer masse ayebi ke soki quelque part frère Patrice ayebi ke koto na conseil to pe sabat soki nga frère Patrice na tie a papa chéri leki na nga JB mpia na tie moi B et au sala mo eloko moko boye peuple royo kango eza message moko boye ya munene pourquoi ka frère Patrice pobino boloba pourquoi ka frère Patrice yé moi accepter ka po ba na papa chéri Oye mora yebi frère Patrice a de amukolo frère Patrice a une expérience peut-être il s'est dit que papa chéra yemba kala munana na makambo sika kala yangwana lo mambo sika kala ndeni papa chéri tanga otobeta JB pena tanga otobeta concert à $200 eza mamba kala et le gars en 2019 2019 na ba fait mamba kala zate mamba kala nini les lotos babai gilet zobeta ba santé touché na mamba kala pesa nga différence à mamba kala na mamba sika pour les lotos toyoka ba maze toyoka ba langa star toyoka ba masuwa comme tout ça tala non qui concert il y a papa chéri non qui yoka ka ba fait de l'amour na mais le concert à OK Jazz ando ça la plein na mambo belé on les ba concert belé tangilanga concert ni bato ba ça ba succès concert ni na beta oyo epata mokili mais jiba beta quand même concert à $200 plein peu invitation ezalate pour ngamo na somba billet ngamo na somba billet gouverneur de la ville ya somba ba billet abeda chou ba payer ba billet on bon ya no ngolo côté tolo bana biso kala na sika ya na ngote c'est ça on bon po ebele ba kala abimisa 100,000 albums même ça tant je moment yo kana na ngopete on comprend Lelo Siko pour le confinement, les artistes parmi Ferrego là en plein na confinement pour vendre mon acoustique na moni pe batu na nenga mabete batu misu na moni anseluzolo yé pas bete acoustique moko boy to moni kabo c'est pas bete na moni kabo sa bete acoustique na moni na ni tade de motikile frère na tade pour alandi ka loka bien on soigner ça ba frère confinement toni te malandi lo babito landare lo bien ngala mona ke na tali ke héritier Gucci wa tabeta ki t-shirt mo ya Adidas c'est ça bien ngape na lata ngo pona landa na landi po yem ta lata kyango na moni fali pupa beta ki mo lipapa mo boy na sepele na ngo ngape na ezana ngo to landa ke lo bien et au moins lo ezo bomba na Congo to linga ko ndima ba bien faire maninga te en passant oui. Est-ce que ndengo za la bien à Ferrego là aux arapena fali aux arapena héritier aux arapena ba musicien tout na ba musicien so bozala en bon terme parce que ba musicien mususu bazala soki oyara mingi pas à faire aux endroits qui n'est pas il y a fali pour pâter ce qui n'arrive pas héritier aux apena droit qui ne suis pas musicien mususu mais est-ce que ça et si arrivé là aux ara mingi pas ba musicien mususu qui pas musicien mususu ba rejeter non moi balobi na mokiliaka zala bien na oya zara na bien on comprend ngai misenio sayebi que papa inani Patrick Adogo c'est papa chéri Patrick Adogo za petit à JB Piano wane ko changer te mais nazaka bien na oya zo se comporter zo respecter ngai azo zana nga bien on comprend lelo moni Ferrego la vie na ngai ba fali ba vie na ngai ba héritier ba frère na nga ba vie na ngai pona age héritier mukolo na ngai on comprend mais héritier zo nga le roi massa on comprend tous appelés héritier boyado neni na ba to héritier on comprend ba mamebeli lelo na mokili eloko eleki kozalaka bien te lelo omoni na musique ezokufa lelo mokili ezokufa po lingi kaka mutu oyo azalaka na oyo yo
en teta yo moko zara bien na mutu wana mais olingi te oya yo azala bien na mutu wana makambo lelo ezoboma même na musique congolais wana mais omoni lelo papa Chéri azala ne bien na tout le monde nga moko nayaka natindelaka dernièrement nauti kotindele acoustique o Hans Luzola sali ayembi bien Hans Luzola félicitations natindelaka babiloko ebele nga natindelaka papa Chéri et puis que Nathalie une émission par exemple c'est le scrum quand on a passé ba salam on voit c'est le scrum lobby bonne émission Nathalie émission fallait pour passer la qui vient Nathalie on a tinde la gaé mais sinon ceux qui a linga raté biloko wana a linga peut-être permettre que Natinde lelem so biloko wana on voit même ba innocent ba robino tout le monde yangonde ezolaksanga via teya abakadogo surtout dans le monde nous avons bien à tout le monde on voit mais naza kobosa na te naza penage on voit que so batali penage kadogo que c'est papa Chéri pour voir les changer te na mutu azo yambanga ayebi ke kadogo za mutu nanga mais kadogo ana place nemo penage on peut le voir par exemple naza nanga mutu imana mais sinon Patrick Kadogo attends solo na général tango fort attends na solo na général tango fort attends na solo na général tango fort yemo ayebi ke kadogo aza muta imana kadogo azaka imanie kadogo azabo akosolo anangai na mamu me ayebi ke soki alinga toucher imana on bon na retoucher pe c'est ça eza nango bongo on bon kozala na nini na tendance mobo ezate ke foza mabe na bato on bon ngana na événementiel na revendre par exemple il fallait pour pas côté faut accueillir bien on bon Nathalie boy namoni jogo fule nzoko muta pire massa matumona rumzola akoti il faut accueillir bien mais en état jogo fule avec Patrick Kadogo pele mzuge arana nonda yalo wana bali tabata babi Patrick Kadogo nonda lo Patrick Kadogo ana Yusuf Mulumbu Patrick Kadogo ana MGG Cédric Mungu o comprendre babilo wana mais et peki singatege le roi Jogo Fule za pire massa room Jogo Fule azala mabena ba joueur nyonso joueur o ya respecter joueur o ya kozane bien yepa kozane bien mais aza massa ya matumo na room netinga na za petit donc senti petit peu conseiller privé en matière de stratégie il y a papa Chéri pour aller changer te menazaka nanga bien na mutu to azana bien elle roi faire rigolo la boakinga na vandi na kenda studio te nini te à reconnaître quand même ngana confinement et Patrick fait rigolo pourtant on va faire rigolo aza n'importe qui te aza artiste ya munene na Congo on bon à reconnaître que petit nanga mo Patrick Kadogo quelque part asalaka bosiko na ozani bien tendeni nota que héritier Goga moto na tembe on bon à reconnaître na ozani bien tendeni nota la innocent na ozani bien tendeni c'est ça. Mais sinon, Patrick Kadogo, ça tombe bien. Pour battre belé, peut battre les gens baïké. C'est wabi. Patrick Kadogo, azala mingi na papa Chéri, n'ongo lobi pena pire, pena petit ya papa Chéri. Vaccin. Mais en tout cas, tout n'est la bissonane suite ya balle de match. Attache jamais de faire ton beau sani na bisso, mais attache suite ya balle de match. Parce que moi, je me rappelle bien dans deux vidéos, papa Chéri avait dit il met sa main à couper. Fin 2019, attends les 31 décembre 2019, tous à la calme. Papa Chéri, c'est un homme de parole, a combiné sa balle de match. Mais à notre grande surprise, tout le monde est comme le premier. Si le long d'année, la pandémie, la coronavirus, Papa Chéri, ça va faire la pandémie, on tourne la vie sociale à Congolais, qui n'est pas politicien, n'a député, n'a sénateur. Bobi Bolobaka, prometaka peuple congolais, qui tant le lobo peut ça voter bino. Vie sociale, n'a pas bonga. Peuple a rolonga souffrance, n'a pas sur de kende tourner la bango. Pourquoi il les autres souffrir vie n'a bango va qui va malheureux, azanga qui même sapatou. Il y a bien, bah pour va sapatou bien te na makolo. On comprend. Mais lelo ba komi na ba Weston ba omolata ba John Love ba omolata nini on comprend ba leki na biso moko to zaiki bien auto vota ki bango kende tout na bango na moment oyo
vie sociale à Congolais, pourquoi ils ont changé? Bino boza maboum na bino vimbi boza ki bataille mannequin, le roi va joko fou le roi minene. Bon matala ba vesa minene tout na bango. Donc il y a l'arsanine. Na moment où mambuto eza olala. Motuto azota la pandémie est partout. S'il te plaît. S'il te plaît. Au moins deux ans à clé boa boy. Ceux qui quelque part pile les sili. On va les missions clé boate. Ozaka na Herman Ampoyo garçon silimi. Exactement oyina robosa na bolamu nyonso Herman Ampoyo garçon silimi pour abosa na ko charger pile. Vous comprenez? Donc c'est ça. Donc et Zalwani o ayebi aza ya BCBG. Pour les lois va bail des matchs ya. Eroya nango metoyo ka ba bail bail Jili ba sante toucher les obeta tangelanga nzemuni no comparant le roi na Jeannette Bombole. Na minute tangelanga. Oh bon. Lelo na ba fête nyonso ya Congo. So ba obengisa parmi les deux artistes. Artistes ba bengisa Rajibe ba ebite ke papa chéri nenga zana ke album nene bimite. Mais ba bengisa ke po ani ba bengisa ke nostalgie est vrai. Au moins artiste faut ça la œuvre ba bengisa ke par rapport ya œuvre na ye ba ebike ba oyoka sante toucher ba oyoka Jeannette Bombole nini Jeannette Bombole ba oyoka umba ba ebite pourquoi et bon peut pas battre to bengisa sauter to bengisa ke jubal wana za ba ministère lelo bibisi nzemba sika yemo aromi ko misala ba invitation non bo pesa na binonga cachete na beta ka pona beta wa nzemba nanga andeti ba Christelle Tirban on voit na Géraldine Tirban ba pena ba nzemba na ba lingaka au moins pena gita moi sur Christelle Tirban que papa chéri zo beta bite na ndota na musique papa chéri on voit que akangi pe boutique au moins Christa boutique kangami mageto ba collection ba tutu ba yi poani ana iloko ne pas lingaka on voit lelo batu no ba sisa ko lia njokote au sentir que maître Guy Luando les sénateurs, les serveurs non fondation Widal azapena banzembo na lingaka au sentir vena biso maître Tété Kabwa Kabwe on comprend ana banzembo na lingaka on voit tant au taper maman paradis Déborah Mampa apena banzembo lingaka solo ba on comprend donc pour moi na côté Patrick Adogo na bisayo et loko nyoko la ba fanatique ya papa chéri ba fanatique ya BCBG to mo et loko moko nyoko la ba fanatique té tout na ni ba fanatique ba ngane bonne musique papa chéri servir et comme il a dit qu'on lia na table boya juste sous la na cuisine mais par rapport au total à qui bino ba commerçant il y a ba YouTube Evra Mouto, mon loko, album est là. Mais le loko album est bima, il faut autant la Evra. On comprend. Le loko Evra y a nzemboana Evra. Tala ebi qualité clip le roi nzembo le roi Beda Show. Qualité clip le roi y a nzembo le roi ya tête ndai. Ba qualité clip wana. On comprend. Imagine toi ba qualité clip ça coûte combien? C'est des pognons. Mettons que bimi extrait nango au moins la chaîne il y a YouTube et comme le baliba ça la comex na ilonga papa chéri mais entre temps papa chéri azana ba producteur a monene o azu album il faut on peut voir koto na tout à saisir à serrer pourtant album bima été comme ezana batu misu ba mo lesa musique azo dépasser trop pour la musique mais musique ils ont fouté mukie mais il y a ligné wana te pour wana za œuvre na métier na yebi ali aka na musique ya roi Eva on comprend moi l'état métier na eza ki ayebi ki ko moi ko tsabo peto sentir que ata muto à l'aise on comprend tato ta fashion ba métier na bango eza na po tant l'état ta balongo ayebi ki na ko travailler on comprend ce que papa chéri métier na eza musique ko yemba ayebi loko moko te à part ko yemba est-ce que bon modi mamba ba politique ba tout comment ben businessman ba ça business nani et là on est au monde au sale mais entre temps ba ministère be ba politicien sous sol au monde a repé ça don pour lobe baksemela yo moni papa chéri donne ya pesi peuple congolais a pesi bango message faut se protéger faut se kola maboko to respecter on va ba condition ba pesa biso pour la pandémie à l'axe que as artiste a pesi message na loyembo a pesi message boya la ki si bato on comprend aza commerçante
ye ayebi koyemba siko musique na ye a dépenser topo on va aller sa musique yende musique ele saka ye mais na ba mise belé ba ya to lobi toza na système ya mythologie grecque et belé ba on prend le système à mythologie grecque Mundela a changé G. Voilà. C'est ça. Patrick Kadogo, le fait de voir Daniel Massaro, qui est Mastanayo, Gombe na Gombe, bakangi na ferme place azaki au Batama pour Abimamboka. Ou apprenait qu'il nouvelle wanisa qui ondeni. Et ça là il passe, et vous savez c'est ngote pour azamoko angai. Comprendre, amoko pene angai Daniel Massaro, na pesi ba salam ici kazali courage. Vie à moi dans mobile arabe bongo. Aza mobali et roleka nango. Comprendre quelque part pas si arabes bien pour étalisa biso ba mususu. Comprendre et roleka nango et le kanango akufane wana te le kanango pa bomi butute mabe akoboma mutu. Comprendre abomi mutute eza nango ka makambo oya. Comprendre et roleka nango likambuto yela ka mutu yela nyamate. Non bon et la kamutu na pese ba courage nzamba sana e nzamba batela e et ça la biso passe mais biso toza justice te toza na te to ebité to kata to pesi kaka ndeye mon chef de l'état ba état de droit ko sala to ebike azana e épargner nzamba osunga e donc otaza kaka nzamba batela e ona koloba ya ngwana. Patrick Kadogo, la fois passée tu as une émission awa na tunakio à propos ya kombo ya Soraya Piana ibane kotanga mana procès à Caméré oyebisanga ke aza mutu ya gouvernement te mais lobby na procès tolanda ki batanga ki pe kombo na bazaki na besoin yepe aya ko se présenter pour témoigner et Rolanda ki on esa ki on non mais moi na ngana kokota ngote parce que na yebisaki yo déjà aza membre ya gouvernement te on va asala na gouvernement te yango wana boyo lingini on va aza membre gouvernement te boyo ka ina changer maloba nanga on va aza membre gouvernement te asala na gouvernement te Soraya asala na gouvernement te aza ni membre gouvernement pesa y marché mon côté o nini donc aza mwana yo mozolo ba bien que mwana donc mwana arotika la mwana donc aza mwana on comprend donc maramwana rokota ngote po aza mwana on comprend et après yo de komela otege babige elo mo ebungi na ndako bakoseli mwana voisin boso bakoseli mwana voisin mais barobenga epe po batuna e on va mwana so bakoseli mwana voisin ya vuto ya voisin to ya voisine na yo elinge laxate ke mwana anaza na katsa makambo wana peut-être faut avoir information peut-être on va donc c'est ça donc aza mwana en tout aza mwana makambo wana to omoni to sakana na to bebisa ba mémoire bana te comprendre ba o ba otanga komba bana bango mo pe bana bango mo pe baza bana ya ba parents na bango comprendre ala mwana tolinga te ko bebisa mémoire mwana kokena nini mwana tomba obenga ke mwana parce que aza mwana donc il va bêtise pas en pamba ba connerie tolinga te totanga komba mwana oyo ke parents na ya botier atangisier akolisier on va prendre on a la bêtise, c'est des bêtises. Voilà, merci beaucoup Patrick Kadogo. Patrick Kadogo, tu as déjà chuté dans l'émission Nabiso. Grand merci à toi, Koumasen Zambe à Norvège. Grand merci à toi, mon vieux. Patrick Kadogo, très rapidement, dossier, il y a DJ Abdoulaye Soukineni. Il est toujours en prison. Bon, il y a un peu de dossier là. On comprend que les chroniqueurs, chroniqueuses, à l'Andelara. Information tina source to senga na bakonza mboka to senga na justice baba ki état de droit mais quelque part justice na biso mboka boza quand même boza na savoir boza na maïle peut-être obiso to na ngote boloba ki état de droit lelo to mon état de droit na dossier ya DJ Abdoul lelo DJ Abdoul aza innocent. Au film, on peut dire DJ Abdoul Lelo aza innocent. On voit DJ Abdoul Lelo. DJ Abdoul Lelo. Lelo DJ Abdoul a ébé lo comme mon côté. Tout le monde a parqué à Kalamu. Famille on est kouya. Yo do mona mona mo ba violé deux fois. Des procès et a violé comme une nango. Comprendre?
lelo DJ Abdou to mona ngo ke famille ane kima famille wana misu baya même ba ça DJ Abdou bo pesa biso ka $1000 mambo ane sila. Vous comprenez? To retirer plainte mais DJ Abdou tellement ebaki que justice amboke zezo sa makambo nango. Alobaki justice c'est ça là. Na ko corrompre te na eloko o ngai na yebi yango te na ona sala te. To senga na ba kontina biso ya justice amboka. Botala pendaka ya DJ Abdoul. Aza innocent. Aza innocent. Pourquoi innocent bo retenir yeti lelo? Pourquoi? Nana aza sima na ye. Nana aza sima dossier wana. Po lelo ba dossier koma bato ba koma sima nango. Ngape bato ba na sima dossier na nga. Ba lingelanga ba montelanga na kenda prison. Na kenda prison. Donc na mukuse to lo baga mais bato pe ba sima nango. Na kamwa ke procureur de la République a bengi sango mwende ba bengi sabat abi me batu misu bazolo bake na bimisote parce que bando za na prison ville comme calme mais ce que ville za calme te soki yo za libana ndenge ni e bitala mutabuania procureur mwepo kota za na pese mbote musala kitoko alakisa po nana nge le côté de vai mais azwa quand même on mutongo batinde prison na yo kenanu aloba na ngaka question moko alobi na linga ki na bimisao ba peso liberté provisoire mais batu ba ye batu wana ya bani o ba na sima dossier batu ba ye ba bi non ko bimisete omonike banda za na prison ville za calme ko elekela ye mo na so ebisanga bonengo bimi na tango za libanda ville za calme te na nini raisonner car bon nga ba détruire vie à mutu. Père des enfants, papa na blessing, papa na winner, papa na Christa, bébé Christa. On va détruire vie na ye. On va na koto mabea mais tellement za mutabwania aloba fona bimiseka fona yokai. Donc il me l'axe que lelo DJ Abdoul a père des enfants, a père des familles. On va tant au beau le kisaye wana o aza innocent. On va exactement oyo akolukela mwana ye mwa mikate akolukela mwana mwa bombo en tout cas na osenga na ba juge bo kite mwana mbala bataza innocent to landa dossier na parquet à Kalamu to mona innocent na première fois pe magistrat sambisa ye wa tata dossier na bato bandima ete ke magistrat na rolande la dossier yo mona ba otuna o DJ Abdoul a memanga na Brazza mais ba ko vérifier DJ Abdoul ça fait 2 ans quand il a Brazza te na manifeste kombo DJ Abdoul les até kombo mwana les até bima na manifeste ça fait des années DJ Abdoul a kenda bois et ça déjà le kuta mwana na classe a lobaka tangaka bako vérifier tangaka ne wana te eza bana oyo ba parents na bango ba ko maîtriser bango te mwana komi ko envier na âge na ye envier dendo azo envier pour azan Android azo envier pour azan tablette azo envier perruque ya kadelo c'est ça bana na bana o photo ndo laksa bango ba métier projet na nga ya asbel na ngai on prend résiliation ça qui photo laksa bango ba métier on prend lelo na widal mambo o mettre gilwanda zo sala ya ngwana on prend ba formation professionnelle exact que bola ta mwana esprit ya kokosela batu makambo c'est pas ça. Voilà, merci beaucoup Patrick Kadogo. Grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Patrick Kadogo, un mot de la fin pour te conclure, numéro et contact na dédicace. Mot de la fin nangeza naza mutu. Munorebeta toujours libaku. Oya mabe. Boue Barak au reproché na plus 243 81 067 68 39 plus 243 81 067 68 39 au père malamu bon encourager na continuer toujours ko lobapeka malamu toza bato donc il n'a pas simbote na bato tout au baro moi tana bango moi crédit na bango e ba BBC et ba sacrifier pendant otala ngai. On comprend.
na pesi bango ba merci bon continuer pe kotala frère na bino merci omo to saka ba analyse o mboka ezokende bien te makambo to ezotambola bien te donc habito mboka ekendaka bien te mboka eza le roi moto à train on bon o makambo to etikali le roi ba wagon donc son moto à train baby mu wagon ekotambola te jamais wagon et les karaliboso ya train ezara toujours na sima ya moto à train donc moto à train na biso eza chef de l'état koto aza na pesi ba salam ba bonne journée ba bon boulot pour y travailler à trop mais tala pe ka peuple na pesi mbote na batutu na pesi mbote na maître Gilwando na pesi mbote na maître Tete Kabwa Kabwe maître Kazi ba ve na biso nyonso ba vie na nga nyonso pe ya biso tout ba massa ba leki bayaya ba mama esika baza mwana bino Patrick yeyo ndeko na bino frère na bino. Merci beaucoup. Christelle Tirban Naomi Mao mingi folata na Christa boutique yango ande solution pourtant on tala boye donc tant on mona boye donc Christa boutique voilà. Donc pas Christelle Tirban donc kuna maramutu kitoko na bosani pété Guy Bokopolo toujours coup d'œil mais mingi Christa Tirba onga Barbara onga nani onga na dendala lingara talon à 1m40 Christa Tirba solution makambo mais aloba troté avant ne calme mais ba œuvre na ezoloba makambo na zo sala e loba kulisu na ye ezoloba ezosala ke po ba fille loba Barbara balata kitoko mamutu kitoko comprendre ezate ke eza boutique moteke so mama nganda tonga karien ye pe na teka kande mais pas kotonga Christa Tirba Christa boutique ana omemo kuna azane fille gentille camarade no kaka asolola kitoko ana ke ya bien mamutu boutique ya emplacement mamutu kitoko donc na pesi sumbote na GG Géraldine Tirba na bosanité na sœur na nga ba joyeux anniversaire donc côté Azali na Paris donc Joko Fule ala zuko nani Chacha Chacha yomo yebibia Chacha donc katika donc Charlène Mouchi yaba Chacha donc la plus belle pour sa pembe donc bango batambolara mingi pembe Géraldine yana bango pembe Christa Tirba pembe Charlène Mouchi pembe donc soza mwindu Willy Gabana na Belgique mingi be Willy yanga ya palais donc yangwana na soki Cleboa bo continuer ko s'abonner na Club Boa pour Club Boa pe no senti donc to kinde bino mo ba fait mille vie ba nini donc Club Boa do ya bo solo donc Club Boa ya bo solo mythologie grecque toujours merci. Voilà, merci beaucoup à toi Patrick Kadogo, grand merci à celui qui était derrière la caméra, Herman Emporio, garçon slim, grand merci à la fondation Junior Loboko, un jeune avec de très bonnes actions. Junior Loboko, grand merci à toi, grand merci au président Firmin, grand merci à tous nos abonnés de cleboa.com. On vient à biso Vosen, on vient à biso manager Vosen à Paris. Asa minene kala mingi te investisseur minene ba oya na Congo. Oui bien vena alandaka otro abenga nga kutu. Abi ana landa que ne misomo pas petit toi en tout cas a féliciter kio. Vena biso Vosen à Paris. Kanga mo do alinga ko minga tala ka otro. Azwaki ko numéro na ngai. On bon. Na ni na yo. Donc côté ça na pese ba mbote bato ya bien wana le roi ba tena biso ba Vosen ba Patrick ici ba sa pona fierté mboka kala mingte mamba ba confinement ndemte bombi ba grand ba investisseur minene ba ya na Congo qui ya wana quoi. Voilà, merci beaucoup à toi président Firmin, grand merci à celui qui était derrière la caméra, celui qui a fait en sorte que j'apparaisse en toute beauté devant vos écrans. Grand merci à toi Herman Emporio, garçon slim. Grand merci à
à My Lady Boss Pichou Mangaya, grand merci. À l'homme invisible de la nation, pourquoi pas à toi Irène Mwanza, maman sociale. Voilà, restez branchés sur cleboa.com, bonne suite de programme, je vous embrasse, bye bye.